limemia liboso ya banzambe na biso. Likambo oyo ezali munene pe ya pasi. Tosilisi première partie ya bolimbisi. Sasa yipi tozali kokota na bolimbisi ya bana ya Angola. Poete tata wana akenda kovanda kuna na Angola. Oaza kotungisa lingomba. Tosengi limemia tozala kimia. Yangwana tokoti sikawa. Reverend Matondo aya liboso poete atangela biso liloba ya bana ya Angola. Simanaye papa président délégué du collège akotanga na portugais poete bana ya Angola bayoka. Papa Panzo Miguel akopesa commentaire. Tolanda biso basu. Na kombo tata mwana pe tata Molimo Santu ba tata pe ba mama soki tokamati maloba na tina ete esila kolobama. Angola zali mutu, RDC libumu, Congo Brazzaville makolo. Toteyami mingi epa ya banzambe na biso. Na 2011 nzambe na biso papa Simoki Mbangu Kiangani. Kuna na tadi atalisaki biso mabomba mi ya minene. Makambo oye salamaki kala. Kuna na babele ya kala. Epa Nimi Road na batu nyonso basalaki mubulu. Balingaki ite babundisa tata nzambe. Balakisa pe bango bakasi na bango. Tango banzambe bakitaki bapanzaki bango nyonso. Nkota ezalaka kamoko. Kasi uta tango wana bankota ekoti na mokili ekoti yiki ki désordre koti koyoka na ezali lisusu te. Manso wana mautaki kuna na Angola. Nzambe na biso atalisi biso ete tango topanzanaki bana yambo bakimaki ezali nde bana na biso ya ba fleuve bayombe. Tina ekoloba makate bayombokaki. Tango makambo ezali komonana bakoko na biso baloba ete soki mwana teli suki faute bakopesaka na bakolo. Bakolo batata ezali nde biso na Angola. Me biso moko batata tango totale mitu na biso basuki nyonso pe ezali mutane. Siko tokopesa faute na nani? Yango na tolobi makambo yo bana na biso baye kolelela. Bana ya yambo bazali bana mibale misatu ye nzambe ka mutu ayebi akulaki abiso mabomba minyonso wana. Biso betika tolata likambo ngo poete mutu oyo azali kotungisa lingomba. Biso bana Angola toye kozwa ye, tosepeli na ye, tomemi ye kuna na Angola. Tala ngambo munene ememi biso awa tosengela ngo bolimbisi. Batata pe ba mama ndenge tozali awa tozali na nzambe tata Simoki Mbangu Kiangani. Kuna na Angola ntinulukeni abimilaki kuna tangu Congo dia ntotele bandi. Nimilukeni ayeko bimisa mabota misatu ya minene. O babengi Ntsaku, babengi Nzinga, babengi Mpanzu. Na bakla misatu wana nde bokonzi nyonso nzambe ayaki nango ezaki na kati. C'est-à-dire que kinzambi kimazai ye kimayala. C'est-à-dire pouvoir spirituel, pouvoir scientifique na pouvoir politique. Mabota misatu wana nde basimba kiango. Bonzambe ezalaki kana libota moko.
na libota moko wana nde nzambe akobima tina boyokaka ete nzinga nkuu ayekobima kuna na kati bamama nkipa vita bekobima mpe baklan nyonso ebimaki na kati te kotoyokaka ete ye oyo tovandi na ye mfuma ngoyo clan ngoyo ebimaki kuna na ebele ya baklan ezalaka ba 400 na libota ya tata Ntsako. Mama Kimpavita ekobima na kimbangu na sima mokongo na ye baye kotumba mama Kimpavita le 2 juillet 1706 kuna na territoire ya Kwimba, province ya Zaire na Mbanza Congo, na montani ya Serra de Kanda. Kimbangu yeo tolandela awa na mongo ya nkamba Nouvelle Jérusalem. Bakoko na biso Angola bamona kampasi kino tango oyo bakobeta kama kolo kimbele tie pa eboy. Kala mingi kutu te bato kimbele balongo awa toyoki bake kusala aksida na nzela. Pona nini bayaka na makolo bamona kapasi. Batata ba mama yambo tokota na lecture makambo tozali ko rappeler moi makamike mike mikoleleki awa tata moli musantu papa simoke magangani atuni biso makambo le 29 juillet bazolo bila makambo 29 juillet akamwe na makambo bazali ko yoka bandeko na biso batata na biso o bakenda ba annoncer ke baya tata moli musantu lobi na biso biso totosaki ba papa na biso bango soki batosaki ba papa tokotala makambo ngo tokoyeba kaka elingi oloba ete makambo ya 9 juillet ye ayebi yango te. Batata ba mama sikoyo biso tovandi na ye toyebi makambo tokanga minoko te tozana likambo koloba lobi tolandaki bandeko ya zunga liloba bazwaki na tango tozali koloba bazali kofingama bazali menace makambo ndenge na ndenge ezali kosopana kasi nyonso wana tokoki kolanda yango te puisque biso tovandi na nzambe devoir na biso ya kosupporter tomema mokumba oyo tina suka atako tuliwa ekuti na biso na yango ekosana ngo pe likambo te puisque ezali mokumba nzambe apesi biso. Batata bana bangola balobi boye na kombo ya tata ya mwana pe tata molimo santo na mokolo monene mwa lelo mwa le 2 juillet 2025 oyo tozali kokanisa bolongi ya mama Kinzembo oyo atikaki mokili oyo na le 2 juillet 1929 na engomba ya Boma kuna na Bas-Fleuve na province ya Congo Central. Biso bana na yo ya Angola na kati ya lisanga oyo yo moko nzambe obongiselaki biso ebengami comité mixte Angola Bas-Fleuve toye kosenga bolimbisi kufuka manasi makolo na yo ya solo papa na mobu ya 2011 osangi bana na yo ya Angola na ba oyo ya Bas-Fleuve kuna na Tadi otalisaki bango mabombami ya maye ya masalemaka na tango ya Nimrod kuna na Mbanza Congo epai wapi ezalaka babele ya kala papa Nimrod abanda kosala ndako mwela ya Tchatembe na yo nzambe œuvre matérielle lelo toyoki sango ete kuna na Angola oyo ezali kobundisa yo ye patongi ndako munene alingi pe aleka oya nkamba nyonso wana etalisi lolendo ya Nimrod epai wapi kuna kaka na Angola ezali pamba te kuna mokitani ya nkoko Noe na kombo ya Nimrod na bato na ye bazangaki kotosa nzambe mokeli pe na lolendo nyonso bazwaki likanisi mabe ya kotonga ndako molai koleka emata kino na likolo ya mapata po batalisa makasi
makasi na bango. Likambo wana esepesaki yo nzambe te. Bango misato bakitaki onse na kanda pe bapanzaki bango banso. Baminoko ya ndenge na ndenge botamaki kati na bango, koyoka na ezalaki lisusu te. Eteni na eteni ya batu bazwaki nzela na bango pe bakimaki ebele babele ya kala. Pe biloko ya ndenge na ndenge eyaki kobotama. Na kopanzana wana kuna na mbanza Kongo, epai touta biso banso, batu ya yambo to bana ya yambo oyo bakimaki pe bamikabolaki ezalaki nde bayombe. Bana misusu balandaki pe bapanzana na mokili mobimba, epai bakenda na mikumba ya mabe oyo epesaka yo nzambe mokili kanda. Ndakisa bondoki, lolendo, lokuta, koinana, pe bongo na bongo. Bomengo pe mayele nyonso pesaka bango, etikala libela kuna na babele ya kala, mbanza Kongo. Na koluka kosangisa mabota manso ndenge ezalaka na ebandeli, tataki Simoki Mbangu, tata Molimo Santu, pe na kati na ye banzambe misato, bakitaki onse. Mosakoli ya elenge mwasi na kombo ya mama Ntimba Kimpavita Dona Beatrice ayaki kosakola boye ya papa Simoki Mbangu kuna na Angola na mbanza Kongo. Biso moko bayindo tokabaki ye epa mindele, batumbaki mama Kimpavita na moto na mwana na ye Kimbangu na Mokongo. Boye ya papa Simoki Mbangu Molimo Santu awana nkamba Yerusalemi ya sika, pe kati na ye banzambe misato, papa Kisolokele Lukelo Daniel Charles, papa de Lungana Kiangani Salomon, pe papa de Ngena Kuntima Joseph, ezali boye ya bokonzi ya nzambe epa ya luposo ebwakama, moto ya liboso moto mwindo. Batata na biso babongisaki manso ndenge kaka bokonzi ya bonzambe ezalaki kopesama epa ya mwana oyo ya elembo oyo aponama. Batata batikaki biso bana etikete. Kati na bana na bango, tata Molimo Santu amizalelaka yende papa Simoki Mbangu Kiangani, mokonzi ya bule pe mokonzi ya lingomba oyo azali kotambusa biso leloyo. Ya solo bana bazali mingi oyo batata na biso batikelaki biso, kasi nzambe akozalaka kaka bobele moko. Na bonzambe na bango bapapa bango misato bayebisaki biso ete biso banso tozali bana na bango. Basusu baboti na nzoto, basusu na molimo. Kasi kati na biso banso bapapa babokolaki pe bana oyo bango babotaki na musunite po ete biso banso tozala basali na elanga ya tata Molimo Santu. Na yango kati na biso basali basusu balingaki komilatisa elamba oyo ya bango te, na tina ya koluka bokonzi, koluka kozala na mutu ya lingomba. Nzoka nde elongobani bongo te. Lolenge ekomama na mukanda ya Masese Proverbe na mukapu ya 12 na libwa, nzela ya 12 na moko eloba boye: mosali oyo bakubokolaka na kolengela ye lokola ya koleka uta bomwana na ye, suka na yango akokanisa ete ye pe azali mwana baboti. Makambo tomoni na tina ya Paul Ngimbi Libuya yango wana. Elingi koloba ete na bonkoko na biso mwana oyo babokoli na bato mosusu, ebongi te babungisa to babomba nzela na ye ya kobotama, ekolo pe luvila na ye, tribu e clan, pe kolakisa ye baboti na ye ya siki po alinga bango, atosa bango ata kutu bakufa. Po histoire lusansu to bonkoko ya mutu ekoki kobungisa mate, po ete kati na mutu molimo ya bonkoko ekosalaka, lolenge penzela ya makila ekosalaka. Lelo oyo biso bana na yo ya Angola
kati na comité mixte Angola ba fleuve toye kufukama liboso na yo nzambe na biso pona kotalisa ete biso kuna na Angola tozali batata na likambo oyo bana na yo ya ba fleuve baye kosengela bolimbisi biso pe toyaki kotia yango moto pe ekotisi yiki na kati na Lingomba uta mobu ya 2002 na ndenge nini Papa Paul Ngimbi Kisolokele akota na mokili ya Angola uta mobu ya 1997 na ndenge na ye moko ba témoignage nyonso ya bokoti na ye eyebani pe elobama awa na mibu elandaki 1998 to 1999 bambuta ya Angola na kozanga kososola pe na makanisi na ya bango ya mabe bayaki kokumisa Papa Paul Ngimbi epai ya Papa Mfumo Mbanza Papa Dialungana Kiangani Salomo mokonzi ya Bule pe mokonzi ya Lingomba na tangu wana bambuta basengaka yete Papa Paul akende kozala na bango na Angola. Papa Dialungana Kiangani Salomo asalelaki bango posa na bango utatango wana Lingomba Kimbangiste efongolaki bokabwani na ndenge ete esalaki lisusu kotambwisa na Papa Dialungana te po Papa Paul amikomisaki mokonzi ya Lingomba abotolaki pouvoir nyonso na maboko ya bambuta emonanaki ete makambo ya vikaria oyo bana ya ba fleuve bamemela ngambo biso na Angola pe toyambaki yango na kotikela Papa Paul asala ndenge alingi tangu bambuta bayaki kososola ezalaki déjà trop tard misisa ya mabe ekotaki makasi na mitu ya bandimi ebele na octobre 2002 sima ya assemblée générale extraordinaire lukutakanu monene kaka ye Papa Paul Ngimbi azongila na lombango na Angola atikali atako laka yote tata Molimo Santo akendeki pona kuboisa mikanu to ba resolution oyo ekangamaki na ntina ya kubongisa Lingomba soki likambo ya kobota ma ya Papa Paul ebimaki ezali ba temo ya mbotama na ye bazwaki courage ya koloba na ntina ete Lingomba akoya na etumba ya mwana na elaka pe na mwana na ya kobota mate awa Papa Paul Ngimbi alingi kotosa yote tata Molimo Santo Papa Simoki Mankiangani pe alingi kondima bonzambe na yote na ndenge amivandisa libela na Angola bana ya Angola baye kukidisa mukumba wana na se ya makolo na yo po ete mbeba wana batata pe bankoko na biso basalaki otangela biso yango te papa na 2008 na centre d'accueil Kimbangis na Kinshasa olobaka na bangole boye likambo ya Angola botalela ngai atakutu bazongiseli biso lopango ya golf mutu akota na yinu kuna te po makambo ezali kuna bino boyebi yango te tata Nzambe na biso epai mayele na biso esuki ntina na yango to yena mukuse kosenga kaka bolimbisi na bambeba nyonso esalamaki na bokoti ya Paul Ngimbi Kisolokele na mokili Angola limbisa bango bakenda pe limbisa biso tozali na bomoi bosenga na biso bana kokisela biso kaka mokano pe bilaka na yo ozonga na Kongo dia ntotila epai wapi mobulu nyonso ezali na mokili ebandelaki kimia ya suka epesa mela bana na yo banso bazali kotosa yo pona koteya bango papa iloba ya suka ezali boye tangu na utaki na Angola na 2005 pa otinda inga na zongi otuna ingai masolo makamoni nazo yoka kuna basoda soki ba bandi ba tigre balinga ya kota ba ya kupanza nkamba na loba kono papa ngapi na yoka makelela modela ndengwana
olobaki nanga boy mbese bezi kwa u kuku bakwiza mowani baya na bango bakoya kukutango aw na tali si bandeko ya 26 bazali ko ganga ete baya ko forcer ko tana nkamba bayebi yote papa bayebi yote oloba nanga se bezi kwa u kuku bakwiza mowani mboka oyo bakotango na brutalité te na kanda te na nkote na kokanela batu te tosilisi na komba tata ya mwana pe tata molimo santo amen. Zinga wayala zinga wayala zinga wayala papa mbita yinta maitokiti beto mangiza mona meso kakelinge papa mfambanza fuka sono komako kasi ya mona yelu selimi ya nivo mana to wa mana to mona ituna samuna kwanza papa welu dilu kabana bayombe welu dilu kabeto masema kukunzi yangola kwa beno kakatutatitila mvutu kudilu nima mon ami 1989 mu 5 mois tutomendilo zaya papa fuma longo papa dangenda kuntima wenda kuna ngombe kintoka mkwena tala papa nkudundu bayenda e papa defin général mambo bukaluaka wateka koto kwa papa mfuma mbanza mumwini mwakala apremidi badefe rivena bobe basida nanganda papa dangenda kotele bamona ni papa mfambanza mbuta kyambote bavuendi mono ye papa José Rikene unu kena diakako muki mwana mukungwa kena tukotele tolegana kyambote butagana kyambote tuzitela mo couloir papa José Rikene dangena nifo pampanzo tokende keto yoka masolo na bango tutela mane muna bimoko biawu papa dangenda yandi fombuta bilangi utalembe jambuti la bana benatanga kumputu papa dangenda yandi fo tuzivu nanga papa mfumambanza papa dalunga na wakele bokilanga papa dangenda tatan leke mono kena yentangu ko ya fila bana ba mono benatanga kuna mputu na koki kutinda bana nanga bakutanga na poto te pona nini ngai bana nangafu baye babokoko ya mboka bana nangafu baye babibeko ya lingomba papa kasako ngatu mansono konwa présent 5 mois bana bobo babeno lutafila kuna mputu ibawu sibafa dibundo sibavamba sakanda papa dangenda kaidingaleleko mbuta bubu bwefiti yambulila tata kenda sadi mfutu za papa mfambanza ngai na kokangela tata na ngai nzela te pambate yende tata boti ngai pe boti biso mono ndidi kiuvuka papa José Rikende angenda papa tata obazolobela nani abi tata bazolobela limbisanga nzambe na ngai kombona olinga ngosusu te eza référence papa yebisingake ya sirosi papa simu bakangane yende tata na bango yende bazolobela abi yiwana ndi tata na bango papa mfambanza lobi tata ngai na kokangela nzela te lingomba oyo yangie kuna tokokende bana na bino bakokima lingomba oyo bakopanza lingomba oyo bakokabola libota papa présent papa dangenda amona sundinga kolobate atelemi atie maboko na mukongo abimi mutuna se ake papa bakulutu mai basola kuna papa kulutu na yebite tolongwe toye en 1999 papa inogirenda ku papa mfumambanza
atindi bino papa simwangangani okende kinchazo sasa ntinzani bango bandeko tozolobela baye na foni boyebisa papa Mfwambanza atinda kaka message biso tokosasa ntinzani awame ya sirosi ayate papa toyebi yango okitaka osaka na Land Rover place wana okiti na Land Rover kunti ozongi ngia mambo abamphaki batele kiendiko ngeyo afana ode kuna bawo basasa ntinzani papa lobi boy likambote mwinda totena sa ya mesa memukolo ngai kengani na kotyangu likolo ya mesa mokili ekufongwana mwinda se chamili kola mesa kaka na 99 papa Mfwambanza pala lunga na tindi okende Lubumbashi kufongwana nda kwa Nzambe avant okende na mois de juillet biso to se préparer tokende Lubumbashi papa abengi nga na kati awa ayebisi ngai tata dirigeant Lubumbashi biso tokokende te tata mundu akokende tango alobi bongo nga na sutuki atuni osutuki pona nini ngabiti papa makambo lobi na ngai tata nazo comprendre te oyebi tata na ngate na papa na yebi ezali papa Simoki Mbangu aza wapi na suki nga papa aza na mozole yete tango yo koti awa koti na petit salonani ngai papa Simwangangani bien ye wana tata na ngai biso tozokende Kinshasa kofongola nzela kozwa fongola tata mutu akokende tango tozongaka tokutana kano place wana otune ngai boke susu te pona nini n'explique yo bia simba likambo wana koloba sona mutu te na libanda wana kaka na 99 wana foka ndokozwa nzoto ya Koko Kinzembo na boma oyo toyoki na discours papa tozalaka na yo moko papa Simwangangani ngai na papa défunt papa Sebusu papa Tuni papa Sebusu tata bakwa beta kwenda ya boma papa Sebusu azongisi ba musicien bambuta na ba service mususu papa Mfwambanza Tuni ba musicien wapi oya nkamba papa Mfwambanza lobite tata akende koza ba musicien matadi boma ainsi de suite nandenge bokendaka na tongo nango tositinda kwa Nzambe papa bengisinga na kati na ye na koti papa Mfwambanza pada lungana tata akendeki lobi ngai na linga kite bino bokende potozala na bino na ngai tosala musala kasi soki tata mutu ake Lubumbashi pardon ake boma kozwa Koko Kinzembo pona nini en 1921 tango bakangi tata bakangi Koko Kinzembo tata bakangi likambo na Koko Kinzembo ayebisi ye boye ngai Simoki Mbangu nazoki na kokufela na likolo me yo mama Kinzembo okukufela na se ya mai ngai na koya ngai moko tango ekokoka na koya kolanda yo oyoki ngai likambo bakangaka ngabi ingeta papa atuni ngaboy soki sani batiango na se mai pwekene na se mai kuna na se ekuluka mutatindi kango ngapiti papa me soki sani eza kuna na se mai pwe mata likolo ekosenga ndeni papa ekosenga mutu fakele kozwango abana kobenda ngo likola machila likolo bien eloko to sali yango wana tata ke kozwa Koko Kinzembo na likambo bakanga malgré akoboya pamba te akanga likambo makasi na bayombe donc ekozala pasi metokolonga bofwa zonga awa na Kikongo alobaka ka feti futu ka kugata de kivuila oyo masolo ngai na papa Mfwambanza tangu tokomi na l'an 2001 papa Mfwambanza abomba mina kati na bino bitumba ezalaka na date wana banda le 16 wana avant le 26 baya koloba ndenge toyoki na discours keno biso bato toponaka yo ezali mawa na kena ngombe Kintsuka na bando tambola mingi na papa Solo na tongo na papa Solo abengisi ngai
tangu nakomi atuni ngai chef Mpanzu para bano benga ka chef Mpanzu ngambi papa bosoki ngana ke Kinshasa toko kende papa ngapena Kinshasa na linga kangote okay be ngai nazo kende Kinshasa na vandi na kiti tubando solola oyo to yoki ya papa Paul Dibuya abimi bon nakomba tata msantu papa solo yebisa ngai makambo oyo papa Mfumamba anza papa dalunga na yebisa kiyo tulweke ushida mbuta diambo papa solo lelo azali susute mikuna azali azoyo kabiso engambo oyo tozolala lelo ezana kati ya mutunu papa solo alobi papa tika kibiso misatu papa Simo Kimango Kiangani papa Arma na ngai papa Paul Dibuya Tuni siko na bino misatu chef spirituel nani papa Sola répondre oyo lisolo papa na ndaku na ngombe kinsuka oyo bayoka kare o renu mokeleka kina ngombe kinsuka on était là présent papa Solo alobi chef spirituel papa Simo Kangani kutia alobi na terre mona tango na ke yasirosi ye chef spirituel non papa Solo makambo yo kolobate soki na yoka kutoke papa Arma chef spirituel ambele na ndimi mais yasirosi non yasi mécanicien limsanga nzambe na ngai wana elobeli ya Paulo na ngombe kinsoka na ndako papa Solo Eli azakuna na 26 tamba zolanda biso al se reconnaître oui ya niveau soki na yoka ka papa Arma là ça va mais ya sirosa non dans ce cas kolobate kopesa message wana te mais babosa ni beto ba Kongo twena nkulu ndia fafa kunje jambu dialiko puna nini nkulu ndia fafa kutenda mudandiko baba didi jambu da papa Mfamba papa da longa da gangati dioka sadila kasa ko lunga da sama wonsono basala remise reprise yesedi andi itata Simo Kimango Kiangani papa Paul Bukatala umbwino papa Solo ukutilenga infiltré mais ukutilenga infiltré papa Solo non asa pire petit na ngato zala kane bien non papa Solo obebisi makambo utawa papa Paul côté le mona chambre rai ki di wiji di 5000 francs congolais azoka ngakuna na Angola c'est papa Mpanzu azokolo baba angolais puma zinga azui 5000 apesi ngai ngai kiti na yeti na mbanza wana luki noko nzinga kabe noko reno moke vandi kuna ya pasi ndenge ngabitala makambo zoleka kuna papa Paul ayebisi papa Solo makambo papa Mfamba alobi oya tiki alobate noko nzinga alobi alesili makambo baby pambate ngai na yebike papa tikali koloba boyi atiki bokonzi na batu misatu mais chef spirituel papa Simo Kiangani même likambo wana papa Mbenza akoki kobimisa ngote ye moko pe papa Simo Kimango akoki kobimisa ngote mutu atikeli makambo fwa loba yango ezali ye papa Solo bakangi ye munoko esili donc esili nzokande noko azo bisanga keno donc c'est que makambo papa lobaki ekosalema papa yebisaki nini abi papa lobaki na ngai bana beto bafoti vamba na tango bayoka ke papa Simo Kiangani chef spirituel bako boya ye bako linga likambo wana te mais mukolo bako comprendre ke aza koko na bango pasi kozala kati na bango oyo maloba ya papa Nzinga siko azo yebisa ngai oyo basolola na papa Mfumamba na le 15 na butu wana safa abisinga mbongo kolia te zwa mbongo wana tanto kosala ntinsana pokwa changu na sana ntinsani na bima vedete on a 2001 avec 5000 francs congolais ba mona ngombonge bele na tena ntinsani bato ba ibete nzone kwa Paulo Mbakediso na tie na vandi na ngai do vandi bakei Kinshasa 12 octobre baye renew vandi ya bambuta pona kubongisa likama lingomba to kosala ndenge nini bango nyonso na kanda wana bake sima mikolo papa Solo aye
Papa Solo ayaka na 0 heure. Mais je pense que ça bosse après 1 mois. Parce que umelaka poison na nkamba. Na 0 heure aye 5 heures biso to sala parade. Na banza papa. Tangu papa mfambanza tiki biso likamba liboso yebisaka biso fucking kamba. To changer parade. To cha parade, to chaka muzole na droite. Liboso to bando yaboye mais na sima yolobi to chaka par nani muzole na droite. To bandi ko sala tour boy. Ya mibale to longo na nzemba erbeko to chaka nzembo ya koriki bendele kutelema na Yerusalemu wana na biso na faki. Tangu aye na 0 heure na 5 heures du matin aye na parade. Na yoki sonya bombado na sima échange ngabe wana jiso ya Papa Solo. Na zongi sima natali ye ngabe ambo. To continuer parade to koti na pese libondeli. Papa Solo aye mutashisa libondeli awa esika to sambelaka. To ye poto zela yo awa. Yofo utana ngombe kinsuka ayebisenga kata muziki Papa Solo kata muziki na kati muziki chef Mpanzu nani oyo ayebisi bino bo banda ko tourner parade boy ngabino papa si makangani ambo tata ne kutona na polite abandi ko changer makambo awa ba papa bansoki bazawana tozala awa o makambo ni chef Mpanzu mukolo to ko yebisa bino kombo na ye na mukolo to yebisa data botama boko yebangai Papa Solo akangi instrument papa tozaso na courage obeta musikite amati na jeep akenyi ngombe nzoka nde ayeko biloko na ye mutabengana ye te papa baye bayango ke papa bobengana mutu te Papa Solo akeko biloko tangwa ye atelemi na sima résidence atindi mutu abengi atindi eli bengela ngai Mpanzu na kei bon yebisa mukonzi na bino ngai na kei libela na kozonga suna mboko yote kombo na ye koteli wapi papa to kombe papa mbenza kangani na sima résidence na vandi sui yebisa ye na kei na kozonga suna mboko yote. Bon merci papa, bon voyage, bon retour à Kinshasa. Ok yebisa ye parce que ye wana de bomoni nzambe na bino ngabi azape nzambe na biso ye wana nde papa simu makangani mukonzi ya bule akei banda tangwa na nani to bungana tangu yoyi otuni ngai na yoka question ya bombado ya Papa Solo awa aza wapi ngape na tuni papa bokutani te ozongisi ngake no to kutani te papa atiki makambo me makambo atiki papa ya minene oyebisi ngai to ko solo la awa te to ko solo na nkendolo ndi kuna to kunde solo la na nkendolo oyebisi biso ngana bande ko nanga to kapwana pamba te tozotanga Bible te mama na likambo Bible tozotala ngo te ndi kuna tozobongela papa pasi keleluyo batu bafinga bachola mwana nzinga fuma ngoyo te kuna nsenga mwana nzinga fuma ngoyo te kuna nsenga songa lendo kaku songa lendo kabalisa muna pata didiko ngato bau bantu ngeye unzambi wakikadila tuka muna lubantiku tuka muna mama kimpafita kadi kuchwekele diambuko. Le 27 avril 2006 twatambula mama dibushida tuka kusoyo papa Sivi ya mona kanzinga hivyo no makambo ya vambo loba yango nazana posa Papa Mpanzu na ye na koti natala boy valise ya bilamba mama wana lobi papa nazwaki makambo oyo na beko ya mercredi ulakisinga ike imono simo kimbangu ya yokwa yengudiame mama kimpavita mama wana fongoli valise natala bilamba ozuye suye me umifiniki tata Mpanzu omuni nga papa na moni ngai na utana mbanza Kongo na mifiniki papa ko bomba mabisote oyebisi biso photo luka moyen biso bangole 2006 wana photo senga bulimza mama kimpavita o preparaka biso to komi le 4 juillet kaka na neboy obengisaka tata soyo dianti autana ngula no kimbangiste koko ya kala tangwa ye oyebisi ngai na meme na ngombe kinsuka mokili to yoka
tango na meme na ngombe kitsuka na kuti papa simuki makangani atelemi na piqué albi nazozela tata na ngai tata unoki mbangiste tokoti na kati ndako tata wana pese kadwa yaka nango papa lobi tata na ngai lokolo ye makambo ya ngolo esa ndenge nini esili papa ekusila mukolo nini bitumba oyo parce que loba yango nengo ye esili tata soyo danti kozonga tata wana ke kokufa papa oyeki bolembisa na biso ezala ya bana ezala biso batata lembisa biso okombe ya tata mwana pe tata molimo santo amen. Na kombo ya tata mwana pe tata molimo santo maloba ya bolimbisi esili sasa hivi tuzali kokota na bopesi bilembo ya bolimbisi bambuta na ba discours to bongama poete to ya kopesa bilembo ya bolimbisi epa ya nzambe na biso nzambe molimo santo ba discours nyonso papa mayimbi to kopesa tango na ye bongisa fleur pigeon discours bongisa ba discours nyonso ba discours botelema bokende kopesa ba discours fleur da fleur wapi fleur papa directeur général papa directeur général ngeumba kuntwala bankaka kumanima mama fumu zala boy nasima boy wana bopesi ba discours na nzambe molimo santo elandi kopesa fleur pona alliance kozongisa alliance na biso na tata molimo santo biso bana ya Bas-Fleuve na bana ya Angola toza kozongisa alliance na tata molimo santo tozali na mama mfumu chef ya Kikuku ba ayant droit baye babombaki kaka kinzembo kuna na boma pendant 70 ans ye wana mama afukame liboso ya tata molimo santo ba mfumu ya Kikuku na boma tokende na ba pigeon poete nzambe molimo santo atinda biso bofukama te botelemi mpona nini nzambe molimo santo tinda biso tozali bana na yo tokosalela yo meme simbisa singa mpona botosi biso tozali bana ya botosi mpona kosalela nzambe na biso tata molimo santo tozali na biloko ya kolia ngombe baloso ngombe ezali kuna ekangami kuna ngombe ya kabambi ezala nango kuna na bamadesu na matungulu na mafuta ya l'huile na baloso yango ezali wana totika makelele
eza koya papa mona yango butiki ba telefone ngombe yewana natina na zongisa ye kende ko zongisa ye. Très bien. Sitôt signalé déjà. Tozali kokoba na programme na biso. Na tango oyo papa président général papa Mayimbi akozwa mwa liloba liboso ya nzambe na biso. Kasi toyembi nano nzembo. Nzembo. Pesa yemoko mutu ayembisaka nzembo na ye. Yakawa. Abima awa liboso ya papa benda kiti koto. Bomema kiti. Fande lawa. Ngeta papa. Ya liboso voilà. Ya liboso na komo na tata mwana peli santo. Liboso na segi bolimbisi epai na nzambe na ngai. Soki bomone ndenge na komi boye emotion nde isalinga. Na komi mosika bolimbisa ngai. Nazali sika moko na bapapa. Tango toya kosenga liboso bolimbisi nakufaka pena ndako nzambe. Ye moko nzambe nga moto azongisaki ngai. Kasi bolimbisa ngai ezali théâtre te. Mais ezali bongo. Pamba te epai touti pona kotala ke ngai mutu mwindo na kumi na ndenge oboyi na situation ya bongo. Lobi nde nakokisaki 65 ans de l'indépendance. « 65 ans. Ezali te kolubila mutu te oboyo ngai moko na vivre nango na Belge na président Kasavubu. Le 4 janvier 1959. Bolib sanga na koti na ba détail mosusu te. Esengo itundi ngai makasi. Pamba te nazali sika ya nzambe na ngai. Oya kela ngai papa Simoki bango kianga. Na mwa mukenda kupesa nzembo. Na ibitena na kukubadela ngai yango ponga ipona komante. Semi bia bio. Tata nzambi semia bia bio. Tata nzambi semia bia bio. Ngeye wasema bimonekene tata kiulembana. Muna kutukitula onge tata tata imonekene tata kiulembana. Muna kitukitula onge tata tata wasema bimonekene tata kiulembana. Muna kutukitula. Oh yeah yeah. Toi le micro.
na nkombo na tata mpe ya mwana mpe limu santo. Ya liboso papa na sengi bolimbisi na liboso mpe na remercie yo makasi po yo okumisa ngai na mokolo ya lelo. 91 d'âge. Sanja yango pe yango na kukisi 99 buziki. Papa, lelo tuza na seremoni makasi ya munene ya kusakana nango te. Pwana ba fleuve na batata na biso na bangole. Papa, na kati na ba fleuve maema so mazali kuleka to masi aleka. Papa, toza na nzambe mususu te. Ozali 1000 pattes. Tolinga mokili tolinga te ozali kaka batikela biso yo. Ngai lelo no okotinga na mosana soda le 3 janvier 1955. Papa ki sorki le Charles Daniel pe batia jinga na kaso na chela pona kimate pona mwana moke. Na tamuli mingi utamusinga mingi. Lelo tokumi o ngai nazali université, o ngai nazali docteur en droit. Epai na yote papa. Le 1887 ndeyo yakete. Mosusu azali te. Ndenge ka papa dalandi papa oya wutu kozwa parole sikoyo ke biso tozali bana bayo. Mokidi mobimba tokomi hiki pwana nini? Tokomi lokola mwa kati singa pwana nini toyebi yo lisusu te. Po tokamati sika biso bokonji mbongo neto diti liboso. Bokonji neto ti liboso. Tuza oyebi lisusu te. Mungai siko na wuti wapi. Soki yo te bito benga biba makaki. Ba singe. Na sadi classe na Allemagne, na Amérique na sadi classe. Na Allemagne, professeur nga kenda nga na zone. Batiaka mutu mwindu na 4400 ans, mutu mwindu. Na Allemagne, paida kendo sa la classe. Kasi yo moko keko bimisa biso kati na dibuku uzungi sa biso epai tuuta ki papa limbisa ko papa pwana nini. Pasi leki ko papa. Pasi leki papa, pasi leki biso, pasi kufa. So kareke di wate pendant 9 ans. So kareke di wate. Di wate uswasi ki suste, maladi zalaki di suste. Pwana mutu mangbungi na biso jengala na biso ya basoro limbisa ngai. Po tuza kuiba te to bungi nzila. Papa limbisa kaka biso, limbisa biso. Papa limbisa mukiri mubimba papa. Mokwa kosa yote papa. Soki biso tulandi yote. Nkamba Yerusalemu epa isika yo tata nzambe ovwandaka. Nkamba Yerusalemu iyo pa nkolo Yesu avwandaka. Tata mulimu musante tata isika ya avwandaka papa limbisa biso. Umone mbuki tubundi bitumba na Marshal président Mobutu. Guerre ya 80 jours tubundi lelo 31 ans na guerre na est ici la kate papa c'est massimo zene maboko neko kore la kate na ikafilo sala ki 30 ans na buloko na prison to kedi na président Mobutu to kotala et papa pardon kotata limbisa soko tadika ko itamuli na biso izali pasi lelo papa bosengi bolimo tu kosenga lelo suka lizala lelo ici là silisa papa okela biso mawa kufa nzala bitumba makamu ndenge na ndeiboka bwani esika moko ezaki bitumba ezali te izala bandako izala wapi kasi boso ezali te
c'est pour ils aiment qui dit à Congo te ezali na biso batu tubungi nzila tuibi yo disusu te o ba qualificateur uzo bazo kupesa o azaka boy ozo o wana zali pamba bongo nkolo yesu tango abuta maki azala kisima na tata na ete charpentier bongo neto rubite za mwana nzambi te tato koboma mana yote banda lelo le 2 juillet 2025 pa ko bomba malisusu te ezali kaka biso pe tozali awa na yibisa bino batozali pembeni na papa fo tosala keba baconseiller biso baconseiller keba tozokosakana na moto tozokosakana na gilete kasi tomizongisa nsima na makulu ya papa abongisa biso tata mokili kumi pasi papa nzambe kumi ovio mokili mobimba yo yakawa soko yawa yo kuzoya kuma boy so bana bezo mona lukola zo mona boy mayimbi misi makufi mayikufi tidazo mona te ezaka ko jena yote ebongo loko ni zangi pana yo elo ni zangi pana yo nyosi tundi pana yo yangwana papa tosia uti kolila papa wokela bisu mawa tolidi pa mingi tosengi bolim simbala na mbala ba fleuve papa ba fleuve to kumindengi na di tozongi na di bulu soko bimisi bisute passe ezali moko na mokili na ba fleuve c'est ulubaki wapi na centre ka ulubaki te pana papa na weya bunti ya nene soko na azamu motete la soko ya mbuya ulubaki na bisute porte ya kokota na Yerusalem ezali na mayombe porte ya kokota na Yerusalem ezali na mayombe papa tu bongo kuna na pa na bisu kuna na batete les ete yo lubaki na upesi ki réponse lubite Congo mobimba chaque village chaque province batu bazali na programme na bango monsieur kasi porte ya Yerusalem ezali na bayo mais na porte ya route ya mayo tuzabe la passe limbisa premier président Bokasavu papa limbisa ngana sali na yete yalo lubi lobine na kokisaki 65 ans de l'indépendance pamba te ngai na zalaka na ye papa ki ngotolo papa nzezalandu basu oy basenga ki dipanda le 4 janvier 1959 biso madame monsieur tourné ouais ko sala na papa ki sorki le soir papa lubati tata bazali banza bozanzami est-ce que le gars benazadi sous na pomoy bino moko botina ga na musala soda le 3 janvier 1955 et puis na sala ba classe ngala sala mbongo ya kusala classe pena sala mayele mais botini ga bisika ndingi na ndingi pe botini ga na kati la présidence la sala la présidence papa ngenda lubi na ngalubi duko kulungula kuna te nada tinde na musala soda ngabi papa bendu kaka siko yo zali kuna interminer pa na biso oye kuuta pa na Mobutu oye kuuta pa na biso opes total ndenge za kosadila lukole pa landaki ba papa yango ya kosala 32 ans de pouvoir Mobutu parce qu'il y a qui valeur ya ba papa 32 ans de pouvoir 5 ans commandant en chef de l'ANC qui dit 37 ans asadi na règne na Congo biso na ye Mobutu. Et après, on a tambouré le roi Baudouin, roi des Belges. On a tambouré le pape à Rome. Mais quand on a dit que c'est le papa de Genda. Papa à Rome, il y a un lubin en Gaïbouy. Puis il a appelé Jean-Paul II, dans le Vatican. Na kamati leka kupesa pale papa ngaribi amona kimuinda ndenye mususu atuninga yoza na ngalbi na zaki mbangista kimbangista voilà
bipai nyonso na tamboli papa na mwinde na bino na force na bino yango na papa banda lelo minyoko ozomona minyoko te biso bako tuza kubinyokola tuza kubiyokisa pasi ya pamba kasi toyiba biso baso tuzali awa kati situ tuzali œuvre kati na nkamba ya Yerusalem tosala keba tokoma bapapa na ndengi sengelami na kimia awa ezali baparti politique te awa ezali sika yo tata nzambe ovuandi esika tukuzwaka mapa nga bana nakendeka na nkamba nazoke lokuta na yo soko yo kendeka tourisme me masu mazali na maboko na yo papa moko akosa yo te mundela moko na poto ayibisaki ngai likambo boy alobi bino mozokosaka na tata wana me bino mozoyiba te nzambe ye wana te na table na Paul 11:12 baka komona papa na ngene na dikolo bolimbisa ngai seri bukulubati eske ya vie yango alangu masanga batu na langu te na mera kama masanga te me isengo ndai tundi ngai batundi ngai yo zali nani tanto kumi na monga lempa na president Mobutu basali nani ba geste na bango ndai basali ki dikolo or ba utu kukuta papa dia ngenda na dikolo na bubune ye zengankani Apollo 11:12 bapesi papa president Mobutu alimbisanga ye alungi mukide batadi si ye photo alo monsieur Joseph president mais moto yo azali wap tutambo tusiona Afrika mobimba tuzomona moto place azote no miono o azali chef spirituel de l'église ba quoi mukonzi ya toi mukonzi ya l'église kiba mais ngai na telami nazali pa mpemeni na bango abi monsieur le président mais yozo kamamboko ya nzambi mais tukuti nzambi na likolo te tokuti ya na likolo na bubu ya zengankado oitikala kilero wana kende kipoto papa ngenda oizungila ki papa nani na busele au za ki protocol ayi kuzwangu suna na bukoto oyakuba akenu kutika ilamba wana bande kuna ngai ba fleuve tout ça les erreurs ba fleuve yangwana papa na lubi boye tata zungi sabisu place yo sadi la bisu tata limbisa zungi sabisu place yo sadi la bisu nga pasi na mayombe tata yo tinda ngate na sadi na mayombe sikoyo na moni makamazali kuna voir même si le président de la République il busu érosion ikumi wana itikale kwa muka muzulu wa nikenda bandilo yonsi kufa rai oyo za kikotambula yango balungula rai ichela place à la nouvelle génération za kikotambula yango tata zungisa biloko yonsi ko le prophète okapo bisika sikolo ibandi lobi ekomi lokola ba ville mosusu mais oya yo moko sikolo na se bikomi pasi papa kolia pasi Tatato e painayo oyokela tokomi kolia misilingi natina ya bilaka misopo ya mali soka tokadini tuakade baza kolia est-ce que biso sakindenge wana yangwana maliri tuyikulila papa olimbisa ngai ntango sokoluba mpwana nini ukaye mosika kasi nasengi bolimbisi papa wokila biso mawa soki biso tokuoka nango liso oyo nyonso eleki bwaka yango papa lungola biso na rang ya malade lungola biso na rang ya pauvreté lungola biso na place ya haine ya bokabwani bwana nini yepele ngai papa zungi bokidina ya mobimbi biso baso ndenge moko kaka lelo bitumbisile kate bwani tuzo kuwila mbongo bokonzi kaka totiki lilobe tatanze okona babumia okona ya kanisa lakini wana tata lungola biloko wana ezaka na maboko na yo papa mususu azali te tata kopesa biso bokongo te
mokili mobimba ezali ya yo eza kaka mpona bakongo te me mokili mobimba ezali ya yo yango wana papa nalobi matuhu tokosenga bolimbisi maye tosalaki yo tosalaki batata na biso ndenge tokosenga papa olandi yango tata limbisa tozali kaka bana mwana ta abungi nzila okotala nano tangu mwana yikolila zongisa mwana na ndako tozali biso nyonso bana na yo ezala meme ozala mundele ozala batu biso banso tozali na maboko na yo yo nde tata na biso yo mpe nzambi na biso mosusu azali te yango wana papa bolimbisa ngai ke mwa mosika moke esengo nde itundi ngai wana kotala ke epai ngai na wuti na mosala na masoda nasali 66 ans na mosala soda na l'armée 66 ans bona ni ezali yo moko te olira bena contenu mais ça lembi te yango na papa merci mingi encore une fois ma leki lelo biso ba fleuve ndenge tokosenga mpe opesi biso permission tuya kolila po ozongisa biso na ndako na biso oyo siko osalila biso yo ne osala biso te mosusu azali te mokili mobimba soko tolandi yo te tokobongo te me kasi tata yo balola biso tozilika biso tobalolo tobongwana eza kaka pasi kasi yo moko balola biso zongisa mokili yo ndenge osalelaki yango nasilisi bona nkombo na tata mwana mpe Elimu Santo amen. na kumba tata mwana pe tata Elimu Santo papa mukunzi abule biso bana na yo yoke malele na biso sikande papa tosenge maloba na yo na kumba tata mwana pe tata Elimu Santo. Na kumba tata mwana pe tata Elimu Santo lelo ezali date nini est-ce que awa tozali kaka biso moko banani su bazali awa bawei bazali banzambe na biso bazali tozali en direct toyokani kola tososoli ete totamboli mabe toye kosenga bolimbisi nakoloba ete bolimbisi tosengaka kasi tozongeleki makambo yango tozongi susu mpona lelo tolandi makambo tata na biso alobi base déranger baye kaka bamikolo baye ebele nalika mpapa mbanzo alobi nalika mpapa colonel alobi biso tosepeli mingi bango nde bazali baancien bato akalakala bolimbisi tokoyamba toyambi yango deja bafleuve bana momwana na biso toyebi baange baza kouta awa bazokende tiela bazokende na mayombe bakolekela wapi na lukengo tomoni bango bakei kanisa babebe me baange bakei tobebisa bafleuve tokobebisa te kama minene nzambe abongisela bino eza kuna kasi tala satana alinga kobebisa yongo tolobi toboyi te toyambi bolimbisi
kuna na bawei boilimbisi ezalaka te kuna mpe bolingo mibeko misala ezalaka te nyonso ezali awa na mokili soki tosengi bolimbisi nzambe ayambi yango alimbisi biso papa alobi pasi esila mokili mobimba eza ya koningana afrika eza ya koningana biso nyonso tokomi na mpasi kolia na mpasi komela na mpasi kambo nyonso ya mpasi famille ndako toza kolela mingi liwa mpe ekomi mingi bamaladi mpe ekomi mingi motema mabe ya bato mpe ezotambola mingi yango wana tosengi nzambe ayokela biso bongo mpe bongo te moye nakanga motema ezali te mpo ezali bolimbisi nzambe ka moto alimbisaka ya wana oyo bino bolobi lelo oyo tosali lelo batemoin ya likolo ya se balandi biso kasi oyo na 5 mois papa alobelaki yango bolingo boyoka moke eza na bible papa alobaki makambo mingi na 5 mois biso kaka biso bato nde kata ofingi nga ata otyoli nga ata olobi boye ngai nakokanga motema te kasi oyo bandeko basali baza kososola te bango bakikoyi te nalobi yango parce que bonkoko yango tozo négligé kokona na biso tobotami na mboka tokoli na mboka kambo nyonso toza nango ya mboka tokoli na mboka oyo moyo okosa ngai eza te tala kaka na ntango ya Salomo mabota boni bazalaki pasteur aza te ntango ya Salomo akufi sikoyo mabota boni papa mabota ezalaki 12 kati na 12 bakabwanaki mabota 10 bakendeki na nord mabota 2 matikalaki na sud oyo batikalaki na sud bango nde batikalaki na bonkoko oyo bakendeki na nord bake kokota na makambo mosusu babebisi bonkoko na bango donc nde pase yaki bango nde bakendeki na nord kuna na buwumbu ti lelo bayebanaka te bisika bazali papa yango tolobi ke oyo tosali lelo mokati ya mbila akwei ya ntongo asali nini apesi mayele voilà mpona nini mpona kolakisa ete nzambe basakana na ye te landa oyo nzambe alobi mpona batosi papa te ndenge papa mpanzo alobi papa solo alobaki na nga nazali buriki akosala na buriki te yake na kosala bafere na ye nga mpe nandimi na nga problème naza te nga natikali na Israel mibeko ezalaki combien 613 soki olongi bakopesa nini miso sana me mpo na nini susu bakendaki bowumbu mbala 2 babebisaki papa batosaki mibeko ya bonkoko te mpe bazalaki na kondima te yango nde babungaka oyo batikalaki na bonkoko nde kino lelo bazali kuna na Yerusalemu ya kala
Boumbo ya mibale wapi na Babylone, hein? Ngeta papa. Ribalonga kindengini. Daniel, hein? Ngeta papa. Daniel asalaki sacrifice kolela. Mikolo nyonso aza kobondela mbala misatu, aza kotala na fenêtre etalaki na Yerusalem. Donc kuna ndi ayaki kososolete bakoko babebisaka nde tata Nzambe asilikaka. Daniel tango aza kobondela aza kolela, alo tata Nzambe ayokelaki ye apese promesse te bozali kobima na buumbu oyo. Bapezalaki ndengo wana. Boloko na bango saki mbula bone. 70 ans. Koko Kinzembo asalaki boye na nsia mabele. 70 ans. Est-ce que tozonga sous la buumbu? Yango papa atindaki 70 ekoki kende kozwa nzoto wana ya na nkamba. Ndenge nakendaki kozwa nzoto toyaki na nkamba 70 ans ekokaki. Oya mama mwilo alobaki apres. Bango ntango bakei 50 ans toye kozwa corps jubilé. Vous comprendre? Yango asalaki na mabele. Bokoko nde tozokolanda yango. Elelo toza na mémorial. Tosala bien tosala te. Tokosala papa. Totika kaka pasi eleki. Te papa. Tokosala tokoma na suka. Tokoma na suka papa. Tokosala yo Nzambe. Mungu eza susu te. Pambola biso kaka. Kaka na mike tolonga. Ongesa. Pambola biso. Maso ezali pa na yo papa fungola. Lelo ya badate ya banani ya bankole, eh? Ngeta papa. Bongo ezali bien ezali te. Jamais zanga. Ezali, hein? Bon. Soki tosilisi tomoni ke lelo lere eleki totia lobi, hein? Lelo ezali ka mpona bolimbisa, hein? Ngeta papa. Papa Kabemba ndenge tolobi papa alobelaka yango makambo eza na bachapitre yango po epesa biso makasi mpa tozokende. na kombo ya tata ya mwana pe tata Molimo Santo. Allo bakaka na kombo la tata na mwana limpe Molimo Santo. Merci tata Molimo Santo mokonzi ya Lingoba mokonzi ya Bule na kopesa biso maloba ba chapitre oyo tata apesaki totanga ngo na kobana otanga na français bongo na linga parce que ba version ya lingala facile ba si ba toucher ebele donc totanga na version ya français pe tokotanga na lingala po tozwa likanisi. Liboso tokotanga Esaïe chapitre 43 verset 8 à 10. Na chapitre oyo papa tangaki na apesaki biso na 5 mois, apesaki biso justement na chapitre oyo nazali, apesaki biso yango na atangaki yango na nkamba, ake kotanga yango kutu na kosusu na Kinshasa na le 28 octobre 1989. Mais atangaki yango na nkamba na mai je crois bien. Na mars, le 28 mars. Totangi yango na komba tata mwana pe Molimo Santo. Oyo natanga ngoma mwana na lingala. Na kombo na tata na mwana pe tata Molimo Santo. Bato ya Nzambe
bazali batémoin na ye. Yawe alobi boye. Bamboka nyonso ekutana. Bikolo nyonso esangana. Na kati ya banzambe na bango. Nani ayebisaki makambo oyo esalami? Nani ayebisaki makambo oyo elekaki liboso? Babimisa batémoin na bango. Oyo bakoki kolakisa ete balongi toyoka batémoin wana. Mpoto ndima ete ezali ya solo. Ngai Yawe nalobi boye. Batémoin na ngai ezali bino, bato na ngai. Ezali yo ekolo oyo napona mpo ozala mosali na ngai. Nalingi bosimba na mitema, bondima mpe boyeba ete bobele ngai moto nazali Nzambe. Liboso na ngai, Nzambe moko azalaki te. Mpe nsima na ngai, ata moko te akozala. Yawe azali ngai, bobele ngai moko. Mobikisi mosusu azali te, bobele ngai. Ezali ngai moto nabikisaki bino, ngai mpe moto nayebisaki bino yango. Bozalaki ata na Nzambe moko te ya bapaya. Bino moko bozali batémoin ete ngai nazali Nzambe. Ngai Yawe moto nalobi boye. Nakozala bobele Nzambe seko. Moto moko te akoki kolongola eloko na maboko na ngai. Mpe makambo ngai nazali kosala, moto moko te akoki kopesa yango. Bakombo na tata na mwana pe libo santo. Merci. Kendo kovanda. Suki volo. Makambo ezali? Papa, limboli kaka likambo moko santine na témoin, parce que yango papa mfumalongo azulaki biso ba témoin. Tolobika mokete témoin, azali mutu oyo afandaki ayokaki pe amonaki likambo. Mpe akotatola yango lolenge ya monelaki yango. Ata na absence ya nkolo alikesika makambo ezalaki ata bakufa, me ye akolobaka ka solo. Elingi oloba lokola bayombe. Ingeta papa. Baza ba témoin. Baza ba témoin. Angola baza ba témoin. Ingeta papa. Ndenge mfumu longa alobaki témoin. Likambo wana kobomba te. Soki obombi omeminga mukolo wana yo kozana mpasi. Chance que vous ayez merci beaucoup. Yawana papa témoin azali mutu na niveau juridique tango kota sambaka maître azali wana akata kandai pote apesa témoignage wana. Na niveau officiel tobona ngo na mariage eteza na l'état atana ndako Nzambe awa tomonaka batémoin mibale batelemi soki mariage esalami bazwi bake kocha mikolo to na bango na kati ya nkasa wana pona kolakisa keti bango penza ya siki bazalaki de sika wana donc likambo esalami lelo epesi biso esengo mingi tokolika te ezali départ pour biso na ntila témoignage oyo batata basala biso papa elebe. Papa elebe loba. Merci papa, Nzambe na ngai nakomona tata mwana tata molio mosantu. Lelo ya solo penze ezali mokolo monene pe mokolo mwa elaka. Likambo esalami lelo ezali likambo ya elaka na ntina nini. Ndenge balinga na biso ya Angola, ndenge balinga na biso ya bayombe baye kobimisa témoignage. Témoignage yango ezalaka esukisaka ne likambo. Tango moto azali kopesa témoignage na baoyo bawa bazali na esika wana ndenge tata mokonzi ya bule yo lobi tozali biso moko te boyo bakena na batata na biso bango nyonso to bazali awa. Donc tango témoin azali koloba yende moto azali koya kopesa likambo oyo ekatana
lokola pe tozali na programme ya bolembisi yango wana nde normalement témoin soko ya lobby soki témoin a ningani likambo ebebi baoyo bawa na boyo nkolo likambo ekomi na bango pasi na vraiment na likambo oyo papa na lobby ya elaka pona nini parce que ezali signe de temps likambo esalami lelo mingi ba comprendre te mais ezali signe de temps boyo bayebi bible batangaka mokana na nzambe en profondeur bakososola likambo oyo pona nini Saint Paul alobaki yango déjà na 2 Thessaloniciens chapitre 2 et chapitre ezali ebele moya kokamata yango te na tango boye ya mibale nkolo Yesu tango ye akoya mpona kopesa lifuti ya malamu na boye basali malamu pe kopesa etumu na boye basali mabe ndenge kaka papa lataki chaussette bleue na chaussette noire avant likamwana eya kokatana Saint Paul apesaki sekonde ndenge babengaka yango l'apostasie tribulation yiki ya suka la dernière révolte yango ekomami bokomona botomboki ya suka penza soki botomboki wana monani pe bokomona mozimbisi oyo akokena kokovanda lokola biti soko nani soko likamwana emonani boyebe te bokomi na suka ekomama na Bible yango wana papa ndenge na evangelisation na yo zali kopesa la biso bino mibale ba mardi bozali kolakisa biso boye ya mwana na nzambe kozala lokola moyibi likambo ya chaussette bleue na chaussette noire tolingi tokabwana te oye kobimisa likambo ya bonsomi ya molemo te oye kobimisa likambo ya porte étroite bosala makasi bokota na kamwa porte oyo ya moke nyonso wana ozali koprepare biso na evenement monene oyo ezali koya bonsomi ya molimo te oye kobimisa yango ndenge suka yango nde eye komona na likambo ya ondenge biso toye kosenga bolemisi awa tusa botomboki ya suka ezalaka bongo avant bato bapanzana na tour de Babel batombokaki kuna na Nimrod tango batombokaki batianaki ntembe na nzambe sema nango nzambe alobi oyo ezali kaka ebandeli ya makamu soko totiki boye oyo kolinga bango kosala bakosala kaka yango wana bayaki kopanzana wana ndenge baninga na biso ya ngola balobi yango na rappele me na tango nzambe azali koya kozongisa bokonzi oyo ebebaka kozongisa mabota nyonso tu yango wana bakomi yango na kati na bio ababi kotomoka ya suka c'est-à-dire quoi elingi koloba ete bato bakoperdre kondima na bango bakotomokela tata molimo mosantu bakotomoka la sainte trinité bakotia na mpe kutu ntembe na maloba ya nkolo na biso Yesu Kristu soki bomoni makambo wana tokomi na suka yango wana papa tango biso to vivre yango na 2022 ti makambo eye makambo tata dialonga na kiangani yende nkolo na biso Yesu Kristu yende moto apesaki shema ya Sainte Trinité ndenge lingomba yango ekotamwisama kasi batu batomboki ndenge toyoki na batémoignage nyonso awo batomboki kotomboka wana ezali signe de temps biso tokei tokozala lisusu awa te makambo oyo biso tondimi yango te ndenge ezalaki Corée, Dathan na Abiram na Nombre chapitre 14 bango ba Corée na Dathan balobi Moïse mpe asi alekisi biso nyonso toza balevite alors ndenge biso tondimi likambo wana te Corée avec 250 partisans bango nyonso to batombokaki Moïse asalaki likambo oyo osalaki awa papa mokonzi ya bule alobi boyo bazali na ngambo na ngai baya boyo bazali na ndama Corée pe bakene kuna alo baoyo nyonso to bazalaki na ngambo na nzambe
yo salaki yango papa mokonzi abule naza kosalela kaka rappel pour kofungola mémoire ya biso bakimbangiste pe ya baoyo non kimbangiste bazali ko bayebake likambo oyo ezali signe de temps yo lobaki boy bino nyonso to bozala nsima na ngai bozala nsima na ngai moto azala liboso na ngai te yango na biso nyonso to toaligné tokomi nsima na yo yango wana ezali signe de temps eye komonana mpe na mokolo mwa lelo likambo ya témoin yoyo ezali signe de temps ndenge Saint Paul alobaki e kuna mpe na Angola tokende epai tozonga epai parce que ezali ekomama na mokana esanto ekoki kozala efase te temple ezali awa na nkamba tango temple na inauguration ya temple oyo tata mokonzi abule papa Diangenda kuntima ndenge papa Kimbanga lobaki na kobota malisu na 1918 papa Diangenda kuntima na inauguration alobi naza kokotisa bango nyonso to misato na kati ya temple asalaki cérémonie wana spécial ya kovanisa bonzambe na kati na temple oyo ekoki kozala lisusu mibale te lokola Saint Paul alobaki yango ke modimisa akokena komi vandisa lokola ye mpe akomi nzambe yango na baki kotonga temple mosusu kuna esengelaki les saintes écritures ekokana baki kosala temple mosusu kuna ya munene kaka lokola oyo ya nkamba bon tata Kimbanga lobaki akobotama na 1951 yo nde papa Kimbanga yo mpe okokena kosala cérémonie kuna te mpona kokotisa bango misato kuna okokena kosala cérémonie kuna te bon nani akokena kovanda na temple wana ezali kotongama omoni ndenge likambo yango ekomama ndenge yango mpe ezali kosala nini kokokisama seke tokomi na ntango ya suka yango wana batata bamama moto akosa yo te toloba te kuna bakimbangiste makambo oyo te mpona temps ezali te makambo oyo ezali signe de temps tolekisi ntango na biso awa te mpona kokebisa ete solo ezali na tata mokonzi abule oyo nyonso to eleki ezali bilaka ye awuta na bokonzi na ye wuta likolo awuta na bokonzi na ye moko nzambe tata ye moko nzambe mwana ye moko tata molimo mosantu amikabolaki na bato misatu suka azali pe na concurrent na kombo na tata mwana molimo mosantu afamalo yango wana nde kamati attention na ngai balobi témoin likambo ya témoin esali ngai pasi ntina nini yango esali ngai pasi ntango tozalaki na baflamand likambo ekwei soko babomaki mutu ntango baya kokanga mutu oyo asalaka likambo oyo abomaki moninga ubien mutu oyo ayibaki mbongo ntango bakobenga batémoin bato wana nde bazalaki bato bakokateleka mopenza solosolo bato wana bakokateleka mo na solosolo ndenge nini mutu oyo abengami coupable mutu oyo asali likambo ubia bomi ubia yibi akoki kopesa version na ye kasi bakozwa yango a considération mingi te pamba te ezali mobeko ntango oyo bakosenga bon nani azalaki wana il faut bakende kokamata mutu wana abengami nani témoin surtout soko bamonile likambo yango ezalaki mpenza grave mutu abomi mutu mpe mutu ayibi mbanda ntango wana olinga te singa ekotia mayo na kingo
okoloba kasi nga nasalaka likambo te yo ozali témoin tokei batata na bamama bino bobengami batémoin batémoin batata bamama malamu nde tozala pwelele soko tokoloba solo te ekosala na yo na ngai pasi biso tozali batémoin témoin azalaka solo pamba te soko tobebisi bato antuka mpasi koyela biso oyo bato wana akala bamonaki nanu te ndenge bozali batémoin bosala attention bokosa te pamba te na tribunal ya baflama ezalaki makasi ebongo tribunal ya tata nzambe omonaki nde ya solo nomonaki ekasi ndenge ni ozwingile wana tata nakanisi boye na boye ya solo kokaka kosenga bolimbisi ntango wana soko osanzaka makambo wana nde makambo wana masi masili ekati yo okalati makambo na yo otyango na mabenga ti lero oyo sikasika ngani pardon ekozala te nakopardone yo te malgré azalaka tata na mawa kasi mokolo wana nakanisi akozalaka très sévère pamba te bino nde bobengami batémoin. Merci biso nyonso toyoki mpe tolandi maloba ya papa bafleuve témoin bien témoin te Angola témoin bien témoin te aïe vikaria ekozonga nana aïe tumengi bankomba zamye yango tolobi batémoin ya likolo ngai ya se balimisa ngai ya babolimbisa na biso na nkombo misatu na nkombo ya tata mwana tata molimo santo bon lokola lelo tosali te lobi nde tokosala toyoka te tozwaka 3 jours boyebi bie boyebi te voilà bino bolobi mbongo ezali biso tozotalaka na miso awa boye bafleuve pardon efungwami bie efungwami te ben américain tufungami dia loso la mbumbu yebu ituna Jibula toyebi ke toza sere toluka moyen elongi na biso etala mozole kona tobondela na komba tata mwana pe tata molimo santo tolande mate ya papa ya tata molimo santo ndesika tobongisa maboko totonda mate ya papa na komba tata mwana pe tata molimo santo na komba tata mwana molimo santo tobondela tata nzambe kolo yesu tata molimo santo biso bana na yo ya bafleuve Angola toyi kosenga bolimbisi bamange ya se ya likolo oyamba bolimbisi na biso tobebisi mingi tolobi mpe mingi tosali mingi ya mabe kasi biso bana tosengeka bolimbisi mwana ata apakoli potopoto tata moni mwana azwi direction ya tata alati pembe tata koboya mwana te
biso toyaki na mbindo ya potopoto toye kosenga bolimbisi yamba biso tokende molai te po yoki oyo tolobi awa tominike ya solo boyambi biso longola biso bamalade pesa biso nzoto ya makasi tosaya bino banzambe toza na difficulté ya crise oyo tozolona ezobota lisusu te oyo tozobokola ekauki makambo nyonso ebebi zongisela biso yango nde epesaka biso makasi ya kosala ntinisani ya kotonga lingomba soki ezali te na biso ezali pasi kasi soki bobongiseli biso ekozala esengo yango wana tosengi nde mapamboli na biso nyonso bozongela biso tomona ete nzambe ayambi biso na kombo ya tata mwana mpe tata molimo santo amen mokolo asuka okokende nde tokokota mozole totya baflere lobi tokosala vendredi tokosala soki samedi toti okei toyokani loyendaki ya mbote